Bandeko napesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline ko sala video oyo pona ko partager makambo oyo na lobaki ke nazo partager makambo Nzambe a lobaki pona biso ba oyo tozo kota jeune oyo ndenge Nzambe lobaki. To bondela pwete Saint-Esprit azala na biso na video oyo. To bondela bandeko. Na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santu Nzambe papa na biso na lola. Mozalisa likolo pe na se kolo Yesu Masia papa to pesi o merci. To kumisio to netoli o papa pwete obatela ki biso. Kobanda tongo kinongonga o papa ozo batela biso batelinga. Obate pe ndeko moko na moko akolanda video o papa. Obateli ndeko nyonso oyo azwi mokano ya kokota na mabondeli o kosa jeune et prière papa. Topesi o merci pona nyonso oyo ozosala kati na bomoi na biso zwa lokumu pwete yo moko ozozwa kontrole ya nyonso papa. Tokumisi o tonetoli o tosanjoli okolo oza Nzambe na biso mosusu lokola yo azala te azali te pa kotikala kozala te kolo na bomoi. Napesi video o na osana maboko na o papa nazo partager makambo oyo ye lobaki to partager na bana na o makambo oyo yango tozo partager papa zala na mwana moko na moko Saint-Esprit zala na ngai papa video o Seigneur etalama na kimia nyonso pai ya bana na o papa o nyonso ekoki koya ko déranger nga ezala ni les sans effet na kombo na Yesu Masia na telemeli yango eza mosika na nga na kombo na Yesu Masia nde na bonde bongo na lobi na kombo tata mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai mama Deline nazo sala su video oyo pona ko partager makambo oyo na lobaki na ko partager na bino na video o bolimbisi o video bojon su na retard. Bolimbisi vraiment makasi po moi contre temps moke sous ces ala qui vraiment boyebi kaka bino mo boyebi tozaka na mokili oyo ya bitumba ya makamde na ndenge donc eza Nzambe pe kazo batela na ye ayebi nyonso kaka ye mo ayebi ndenge ezolekela. Nasalaki video ba obolanda video wana te nasala video na pesaki programme ndenge tokosala na jeune o ndenge kozalela yango oyo nazo continuer sur na video o bandeko na ngai na video o na loba ndenge na expliquaki bino na video o bolanda ki lobi na loba ki ndenge kokosalela jeune et puis yo moko sikoyo nga na pesi ide ndenge kozalela yo mosiko fo yeba ke ngai par rapport ndenge mama Deline na lobi ngai normalement fallait na melana nga kaka te ya rouge te on a lakisa ki wana ya noir te noir on a lakisa ki wana na video oyo utoleka wana so moni ke nga na moni na omelana nga te na omela te na kolia mwa salade eza pe problème te mais bandeko na nga Nzambe aza na posa pe tosala pe to pousa na liboso na ye poko sala jeune engelo ba omiboyi na nzoto physique po olisa nzoto molimo o se privé na nzoto physique po olisa nzoto molimo le ozo lisa nzoto molimo ozo pousa na pembe na Nzambe ko sala jeune engelo bake ozo pousa na pembe na Nzambe pona kosenga likambo moko boy oyo oza nango besoin likambo moko boy pona oyo oza nango besoin nde omilalisi nzala tomona ki na Bible David amilalisaki nzala le bayebisaki ke mwana ne azokufa mle mwana na banda ekobela amilalisaki nzala pona koluka elongi ya Nzambe kopusa na pembe na Nzambe ozomona de l'air oza na besoin eloko moko songolo Nzamba sala kati na vie na yo il faut milalisa nzala
ata na vino te kati na likambo moko yo oza nango besoin esalama lolenge oyo ozolingela ifo milalisa nzala mpe na mabondeli nzambe ayokaka vuma atalaka bana na ye vuma na basakrifisi wana nyonso oyo bana basala oyo bana basalaka nzambe atalaka yango. Tomoni leri Gédéon, tomoni Jonas, tomoni Jonas le akendaki koyebisa na Ninive kuna ke bazokufa. Ake ayebisi bango roi wana ayebisi bato nyonso na bana mike mikolo ayebisaki bango na bambwa na banyama basalaki gene. Na bambwa na banyama basalaki gene. Ozomona sikoyo donc to partager yango na nino na banini na biso oyo do yango na eza pe mabete soko oza na bana no baza mwa age moko bakoki kosala gene tia bango mpe basalaka bagene. Ata mwana koza pe na 12 ans so olinga gene akogene oprive kaka petit déjeuner na ntongo oyebisi ke oza na gene ndenge ozana okolia te mpo tozolukela ya nzambe mpo na vi na yo. Olia te ozwa petit déjeuner te olia kaka na 12 heures. Omole deja sobisi mwana aza na gene mwana koyeba ale na 12 heures ale na ye na 12 heures kokangi ntan molai te kaka mwa ntan moko mokie ata 3 heures du temps kaka mwana aliaka na 8 heures atongo oyebisi olia na 8 heures to olia na 12 na 11 heures po oza na gene tobondela nga na yo faut kosalisa bana pe air moko bagene po tozomona bana bagenaki babina bana mike bagenaki na babebe bagenaki basalaki gene na Ninive kuna tangango. Alapre na bambwa babina banyama basalaki gene po na nini mboka nzambe alinga koboma mboka na Ninive. Eza lokwa biso na bavi na biso tozomona ke makambo ezoya ese toza na protection nga na libota na nga na bandeko na nga na bana na nga na mwasi na nga na mobali na nga toza na protection ou bien ndenge ni yango moni tozoya kolela mana nzambe likolo na bomoi na biso yango moni tozopusa na pembe na nzambe na nzela na gene o je crois bozo comprendre topusani pembe na nzambe na nzela gene et prière oyo po nzambe soki kombo na biso ekotaki te na lisa bato bakozala protéger na makambo ezoya nzambe atia kombo na biso. Soki kombo na biso ezalaki te na liste ya bato bakozala enleve nzambe akotia kombo na biso. Soki kombo na biso ezalaki te na liste ya bato oyo batia bango bakashe tozwaki bakashe te nzambe abeta biso bakashe. Do yango tozoloba siko eloko ezoko empêcher bana nzambe bele selon nde nzambe alobaki eza kindoke conscient yango nde ezoko ko empêcher bana nzambe bele po bazo bakashe te. Yango moni tozobondela tozolela na nzambe po ete nzambe alongola semasa mungu na satana na banzoto na biso alongola na banzoto na biso na banzoto bandeko na biso nzambe asala. Do yango na nalobake soki osali nini il faut kobondela pardon soki il faut okoyebisa nzambe eloko nini oyo yo okosala oyo pe okosala te na temps ya jeûne c'est nécessaire wana na koexpliquer ngo vraiment elo na loba pona basi ya zemi merci na ba commentaire na moni ba commentaire wana na lobela kionte pona basi o azemi baso bazana bazemi na ba oba ucho bota ba omelisa mabele bino bo sala kande tolobi eza na mituna bino ke bozo gene eza kana mituna bino ke bozo gene ko lia fufute lia eloko oyo eza nini te bino bolia na bino kaka bolia na bino olokola boza na zemi donc lia na ome bondelaka chaque heure ya prière bondelaka chaque heure ya prière et puis yo moko zwa décision eloko ni yo omoni kokoki kogene mpo nango eloko ni yo omoni ke okogene mpo nango so omoni kosukola te so omoni ke donc yo moko zwa décision mpo nga napesaki ide ndenge ezalela mais eza obligatoire te mpo so tokomisa yango obligatoire
toko sala e sala mabe makasi esa lokwa piège moko eza na kati wana po bato babika te. Nasi bo comprendre nga na pesaki ide me eza obligatoire te. Mutu musu okoki koloba na oke te mama Deline alobi ke tomelaka te na pokwa nga namoni ke na kolia na nga na pokwa. Mais sala yango avant. Zwa décision yango avant. Nde tozokoma na minuit ya oyo vendredi poto ke samedi omizwili décision na yo nini okosala nini oyo okosala te. Décision oyo ozozwaki yango fokangama nango. Soko kaka osali au contraire bandeko na nga video wana nalobaki likambo ya jeûne et prière botala ngo lisusu vraiment. Doso osali au contraire okomi na 5e jour non obebisi. Osomona bozala vraiment bana mayele c'est ça. Kolobaka mingi te kosola mingi na téléphone te obima na présence ya Nzambe. OK. Elo na ena loba to bande to zelaki ba directive pe Nzambe soka koloba nini nde papa Didier Nzambe aki koyebisa ye Nzambe lobi boyebisa bana na ngai bo partager na bana na nga Esaïe 58. Bo partager na bana na nga Esaïe 58 boyeba eloko nini o nga na lingi. Message o Nzambe apesaki papa Didier yangwana ke to partager na bino Esaïe 58 comme ça bo comprendre eloko nini oyo ye Nzambe adla nango besoin. Ozomona do yangwana alobaki yango alobi na papa Didier bon par rapport ya jeûne abindenge bozo ke na ba jeûne boye bozo sala jeûne et prière boyebisa bana na nga bo partager Esaïe 58 na bana na nga po bana na nga bayeba eloko nini o ngai Nzambe na lingi. Yangwana ngai nazo partager Esaïe 58 o na bino papa Didier pe je crois asalaki yango déjà a partager yango eza partage donc a partager yango nga pe ne ko partager yango na bino na kotiela bino pe o papa Didier asalaki ona koyeba toke nango mbangu mpona na expliquer makambo na lobaki na pesa ba sujet o tokobonde nango na premier jour do yangwana na kende vraiment mbangu Nzambe asunga vraiment Esaïe 58 Nzambe apesi Esaïe 58 Esaïe 58 wana nazotanga yango pe nazolimbola mbangu poto comprendre makambo o Nzambe alobi. OK, tozokende na titre nango baloba komila lisanzala ndenge Yawe alingaka tobandi. Yawe alobi na ngai wana alobi na Esaïe. Yawe alobi na ngai ganga makasi kokanga monoko te ganga lokola kelelo mongongo na yo ekende mosika yebisa bato na ngai mabe na bango yebisa bato na ngai mabe na bango yebisa bato ya libota ya Jacob masumu na bango mokolo na mokolo bazali kotala epai na ngai po bayeba eloko nini ngai nalingi balobaka te bazali ekolo moko ya bosembo oyo ebwakaka mibeko ya Nzambe na bango te bazali kosenga ngai napesa bango mibeko ya malamu pe nazala na kati na bango bazali kotuna ngai tina nini tomilalisa nzala soki ozali na yo komona biso te tina nini tomipimela biloko soki ozali na yo koyeba yango te. Bandeko na nga tosuka nanu awa donc awa Nzambe ayebisi Esaïe ayebisa bana Israel ke ayebisa bana na edo baza bana Nzambe ayebisa bango ke bango bazo kotuna Nzambe makambo bana posa
nzambe amimonisa makati na bango, nzambe amimonisa na bomoi na bango, pe nzambe azala na bango, nzambe ayoka bango, amona bango, asalela bango bolamu, asala mboka na bango bolamu. Do baza ndeka tozalaka biso na nzambe, tolingi nzambe asalela biso bolamu na nyonso. Sikoyo yango wana nzambe atuni ayebisi nani, yebisa bango ke yebisa bango mabe na bango, yebisa bango mabe na bango, zomona do mabe na bango. Donc Jérémie yebisa bango mabe na bango, mabe yango nini o siko tozoke kotanga awa. Do batu wana baza na mabe, me bazoya koluka elongi ya nzambe. Baza na mabe na bango me bazoya koluka elongi ya nzambe, bana posa nzambe amimonisa makati na bango. Yango na nzambe ayebisi bango bongo, alobi bozoloba ke pourquoi tomilalisa nzala soki ozomona na o yango te? Pona nini tokila bilei na biso soki oyebi na o yango te? Donc elingi loba ke le bazoluka elongi ya nzambe, bayaka bazokila bilei, bazokosala ba jeûne et prière, mais bazomona elongi ya nzambe te, bazoyoka ye te, bazomona ba résultat na ba problème na bango te. Nasi bozo comprendre na oloba. Donc elingi loba bayaka koluka elongi ya nzambe na nzela na ba jeûne et prière, mais nzambe azokomimonisa te. Yango bamoni ke o comment tokolalisa nzala soki oyebi na o yango te. Mbamo bayi komona ke nzambe ondire ayebi na ye mamu te ke biso tomilalisa nzala, pe azomona na ye biso te nde tozomilalisa nzala oyo. Mais oke babosani ke soki bazosala bongo mabe na bango, yango ezosala ke nzambe mwe amimonisa mapa na bango eza te. Bazoluka elongi ya nzambe, me bazomona elongi ya nzambe te, bazomone te nzambe to moni ebone elongi to komona ye na misala. Obondeli nzambe nabika na maladi oyo, omoni après ba jeûne après quelques mois okomi bien, après ba jeûne après o comprend ke ba jeûne na saki nzambe ayoki ayanoli. Laisse ko bango bazozwe yanote ba eko omona ke donc c'est que nzambe azomona na ye biso te ndenge tozolala tozogene, nzambe azoyoka na ye biso te. Ok, to continue. Bongo ngai nazali wana nzambe azoloba, bongo ngai nazali kozongisa ata ngai nazali kozongisa, donc nzambe azongisa bango na eyano. Ata na mikolo oyo bozali komilalisa nzala, bozali kaka koluka bomengo. Ata na mokolo oyo bino bozoko milalisa nzala, me bozoluka kaka bomengo. Ozomona? Donc bandeko nanga awe ngelo bana biso ke mokolo oyo ozoko milalisa nzala, eza mokolo moko spécial pona yo. Eza mokolo moko spécial oyo ekoluka elongi ya nzambe. Il faut okabwana na biloko mokili oyo. Le yo ekoluka elongi ya nzambe soki babi bomengo ezaka lokwa ba sentiment ya mokili oyo. Donc ata mokolo oyo bino ya nzambe alobi abotanga ngo bien. Ata mokolo oyo bino bozomilalisa nzala pona koluka elongi nanga, me bozokoluka kaka bomengo, bozokoluka kaka bomengo. Donc ngi lobake le yo ozolalisa nzala, bosana nyonso oya mokili oyo. Bosana ba désir oya ya chair ya nzoto na biso, ba posa ya nzoto bosana yango. Do soki oza na bozwi moko, oza na ba camion moko kitoko, oza na ndako moko, oza na bozwi moko ebele bosana yango. Yo yaka komikitisa epai ya nzambe na yo. Oyo komikitisa obosani yango. Na ba pensée na yo ozoluka eloko moko te ya mokili o, ozoluka kaka présence ya nzambe. Oyepe na bosembo na yo. Yango nzambe bi ata mokolo oyo bozoko lalisa nzala, bozoko milalisa nzala, me bozoluka kaka bomengo. Bozoluka kaka bomengo. To continue. Pe konyokola basali na bino. Pe konyokola basali na bino. Bozali kaka
koswana pe kobetana makofi na kanda nyonso. Boyeba te soki bozali komilalisa nzala na ndenge wana, losambo na bino ezali kokoma epai na ngai te. Bandeko na nga message o eza très losambo o eza nzambela oni message oyo eza makasi o nzamba pesi biso. Nzamba lobi soki oyaka komilalisa nzala kaka na masumu na yo, oza mutu kaka ya binemi, oza na batu bolobanaka te, yo oza komilalisa nzala, nzamba lobi losambo ekokoma te. Nzamba bi ekokoma te bandeko nanga. Abi yeba ke losambo na yo ekokoma te. Ozo swana eza tekele yo na prière ozo swana te. Ouute ko swana na mutu avant ta mutu sokota ba prière na yo. Le boswani wana bolobani te na mutu wana. Le bolobani te na mutu wana. Donc nzamba zo considérer yo ozo swana. Nzamba zo considérer mutu ko swana po o réparer te si ko swana ki na mutu. Ozo mona bandeko nanga. Yango nzambe azotinda biso ba otozwi décision ya okota na jeune o ezo banda lobi le 27 to réparer. Tozala bato akoswana tende tozokota ba jeune boye. Donc esiko swana kina mutu s'agit ko benga ye ko senga bolimbisi. Bolimbisi ezaka te na mutu oyo asali osali mabe. Mutu yo ko akosalo pe mabe me osengi ka bolimbisi po lukanoka akimia na nzambe na yo. Ozomona po lukanoka akimia na nzambe na yo. Yangwana nzamba lobike soki oza muta koswana oza nenemi mabondeli ozo kota na biso oyo akoyoka na yo te. Akoyoka na yo te. Yango bandeko nzamba bito partager yango na bino. Dobo bongisa esiko swana kina mutu yokana na mutu wana ba telefone koma nango bengi obi ayaya ndenge to beba na kibongo antuka na reconnaître peke na zape na foti atoza na foti to ni reconnaître ka foti wana ou bien ato reconnaître foti te bon soko zape na foti total to ko reconnaître peka ate bo ya ko fundo moni yemo ka dimai ka saki mabe ba tribunal la buto yani donc obengi ka ko bito za na kimia to abana nzambe makambo elekaki ka to limbisana mabe eleka nango to zabana nzambe. Ozomona osali noka bongo o réparer na o soki pe façon mususu ezali na koma wana ok ya nzamba lobike donc soki toza bongo mabonde na biso ekoma nango te. Ekoma te le tozoko milalisa nzala tozo bondela ekokoma te bandeko na ngai. Alobi bokanisi ke ngai nalingaka bato bamilalisaka nzala na ndenge wana. Alinga bongo te. Yozo komilalisa nzala entre temps ozana makambu moko ya mabe o yozo sala. Nzamba balinga ane bongo te. Alinga bongo te. Mokolo ya komi petola biloko ezalaka bongo. Mokolo ya komi pimela biloko ezalaka bongo. Ese mokolo ya komi pimela biloko ezalaka bongo. Yona esi bino na tangu yo oza na jeûne et prière. Donc o néglige o tiki oyo ya nzoto makambo otiki kosepelisa nzoto na yo. Nzoto na biso esepelaka elia, esepelaka sukola, esala bien, munoko brose yango tata kitoko brose bien. Le yo tiki kosala yango, eza ozo sala yango siko na molimo. Ozo lisa siko molimo, ozo sukola siko molimo no. Ne yango ezo senga ke nzamba ko pusa na pembeni na yo. Siko yo ozo sala bongo, entre temps, oza na binemi, oza na koswana, oza na makambu moko na doki ya mabe oyo ozo sala. Ozo bima na mobali abatu, ozo bima na mobali oyo bobala na pete. Ozo mona, eza vraiment mabe makasi. Eza mabe makasi nzamba lobi akoyoka bongo te. Nzamba bi akoyoka nde mwana te. Ayoka te. Yo ozo sala kake loko moko boye
oyo ezosepesa nzambe to eza au contraire ya nzambe nzambe abia koyoka na ye mabondeli wana te ozomona abokanisi te mokolo yango omoni awa le tokomi awa na mokolo ya komipimela biloko ezalaka bongo bokanisi te kokitisa moto na se lokola lititi kolata saki to kolala na mabele ezali ndenge ya komilalisa nzala aotuna keso eza ndenge ya komilalisa nzala donc eza kaka te ndenge oyo eza kaka te ndenge yo omilalisi nzala ogene otiki kolia osukoli te yango te eza kaka yango te oyo okoki kosala pa nzambe eloko eza nano important makasi ezali fozala nano sembo fozala bosembo oza bosembo ale osali eloko wana epusi yo pembeni na nzambe je crois que bozo comprendre donc oza peto donc oza na likambo na mutu te osala obongisi vi na yo oyo nzambe alingaka te otiki oyo lingi osala oyo esepelisa nzambe ale nde yango nde eza important ale nde apres wana nde le ozokomilalisa nzala eza mbala moko ekokende mabondeli na yo mokolo wana eza mokolo moko ya munene oyo nzambe asepelaka nango mpona kozala na bana na ye mpona kosala kozwa accès mobimba na bavi ya bana na ye sikoyo yo omoni soko milalisi ozokomilalisa nzala surtout ya ba 7 jours wana eza loko mitiki no pa nzambe oye no pa nzambe mitiki no pa nzambe nzambe pe atali nzambe ndenge alinga yango amoni penda asepeli pe mwana ngai ye tika na sala boye tika na loba ne boye tika na tinda ye boye na sala boye aprofite atinda yo makambo oyo alingi kotinda yo sikoyo nzambe leka ozosala bongo nzambe azotala me oyo amilalisi nzala boye ndenge nini tala ndenge azosenga mpa na nga tala ndenge azosala boye me mwena mimonisa makati na ye eza te mpo bible elobi ye ayokaka libondela bato masumu te ayoka libondela bato masumu te me lokola amonaka nyonso amonaka na ye mokomosu nzambe abi na ngabi nayokaka ye me nayanolaka ye te mpo nga nayanolaka bato masumu te aloba nanga mpona motu moko abi ndenge abondelaka namonaka ye natalaki kaka boye nayanolaka ye te mpo aza na lisumu moko oyo ekanga ye de yango wana nzambe alingi biso tozala nanu bato ya peto tomipetola apres tomilalisa nzala je crois bozo comprendre donc réparer na nzambe na yo avant omilalisa nzala totanga ngo bio ko comprendre ma nzambe alobi tokomi wapi komilalisa nzala ndenge ngai tosote tamsuzela yango nde moto esepelisaka ngai komilalisa nzala ndenge ngai nalingaka yango oyo kofongola minyololo ya bato oyo bokangaki pamba nzambe alobi komilalisa nzala oyo ye alingaka eza tofongola bato biso tokangaki na mitema na biso tokanga bato na mitema na biso yo kanga mutu na mutema noko kanga mutu na mutema ka eza te kozwi mutu kangi bachene ozwi okotisi na mutema ne te oza na ta mosusu na opesa ka exemple tata mwasi na bino moko boye lebo banda kokola okenda kosenge mboka minerval abengana kwa apesaka te yo lelo okola okoma pe na possibilité oluba ye kutu ndenge azana apimelaka nga mbonga minerval okangai na mutema mpona nini mutu oyo asalaki yo mabe ta mosusu ye kutu ayebi na ye kutu su teke asalaka yo mabe me yo okangai ka na mutema tofongola bato tokanga na mitema mobali moko aprometaka yo mariage abalaka yo te akebala na ye mwasi mosusu okangai na mutema ye makambo asala nga alekisaka nga okangai na mutema fongola ye tofongola bato basala oyo okanga na mutema bato mosusu basala yo mpe mabe ya makasi okoka kolimbisa te ndeko na nga limbisa na premier jour oyo ya jeune oyo premier jour wana eza samedi so totali bien eza samedi le 28 donc tokota le 27 lobi nde toza boye le 27
ndenge bozwa video o le 20 bozwa le 27 tokota le 27 donc le 28 donc le 28 prière oyo ozosala ya kofongola bato oyo kanga na mitema loba nzambe nazopesa ka boye pole na koma kopesa ba sujet toleka ba point oyo nga na olobea oyo toleka mbangu mpo nazotala air ya video lero ozobondela loba nzambe bato nyonso oyo basalanga mabe na limbisi bango ata basengi nga pardon te nzambe na limbisi bango Seigneur pe bondela pona bato wana obi nzambe kanisela pe bango ndenge okaniseli nga ngolu oyo salinga na koti mabondeli okolo bolimbisi kanisela pe bato wana oyo basala ngai mabe bato soki oyebi mutu moko asala o mabe tanga kombo na ye na prière wana prière ya premier jour bandeko na yo na baki prière ya premier jour eza kolela ka mana nzambe likolo na bomoi na yo lela mana nzambe likolo na bomoi na yo loba nzambe bato oyo nga na sala mabe na limbisi bango po yo soko limbisa bato wana te mutu mususu oyo asala o mabe nde na lobi ye moko abosana na ye kuta asala o mabe akoma na ye kosambela makasi lokwa pe aza na révélation te mwayeba te ke yo kanga ye mutu wana lokwa yo limbisa ye te nzambe pe mwalimbisa mutu wana ya te nazoyebisa bino verité mutu asalaka o mabe yo limbisa ye te nzambe olimbisa ye te po yo moko so okataka justice na yo yo mosalaka justice na yo yango nzambe atindi biso tofongola bato oyo tokanga na mitema tofongola bato oyo tokanga na mitema oyo basala biso mabe bango moko babosana bandeko nanga mutu soki asali yo mabe akobosana ngo noki ke yo mutu oyo basalaki mabe oyo basalaki mabe obosana ngo noki te me oyo asalaki yo mabe akobosana na yango abosana na yango akoma na ye kosambela me eloko ezokanga ye mabe asalaka yo ezokanga ye tofongola bato wana bato mosusu todefisa babiloko adefa opende eloko na oboye apesa o mbongo te yo kanga ye na motema na yo apesa nga mbo toloba maloba olongola maloba na te ekozangisa mutu wana bokonza likolo bandeko nanga yango mo nzambe abi tofongola bato wana nzambe aza na posa bana na ye wana bakota bokonza likolo bakota yo fongola elobaka nzambe na limbisi bato nyonso basalanga mabe afungwami nzambe akosepela na bandeko makambo na oloba nanga banzo mama Deline yo pona ni bato basala biso mabe tosala bango epona ni te na kotela bango te me bato basala mabe misu baza bana nzambe si babosana ngo moya osengo pardon te surtout so aza na révélation te nzambe azo révéler yango te eza mutu mususu ozobondela blocage nzoka likambo mo bosala mutu lokwa pe révélation eza te donc moye olutango ata na ndoto eza te donc pasi mpo oluka mutu yango osenga ata pardon siko mutu yango kuna soki sa libere yo okomi libre siko nzambe asepelaka bongo yo bandeko na tolibere bato bakatokanga na mitema na biso bato bafingaki yo batiolaki yo batongaki yo balobaki mabe moko mpo na yo esala opasi ezokisa yo bakosela ovoi me makambo oyo osala te bakosela ofongola ye loba nzambe na limbisi ye mona ye yokela ye mawa yo mpe limbisa ye po bible elobi na biso nzambe abike na notre père yesu masiya abi na biso tobondela limbisa biso ndenge biso mpe tokolimbisaka baninga sikoyo yo olingi kolimbisa baninga te okangi ye na motema okozangisa bato ebele bokonza likolo fongola bato oyo okanga na motema bato nyonso bokota bagene prière boyoka yaba nazopesa bino ya basujet de prière nzambe nazofongola bato oyo nakanga na motema na nga bato basalanga mabe soki mutu moko ematio na mutu tanga kombo na ye to continue tanga kombo na ye bato bayibaka nga biloko na lobaka mabe mpo na bango Seigneur limbisa ngai limbisa bango na fongoli bango sala bongo loba bongo wapi yango toza wapi komila
Seigneur. Kolongola te toza wa bolimbisi. Kofongola minyololo ya bato oyo bokangaki pamba. Do bofongola minyololo ya bato oyo bokangaki. Donc minyololo ya bato bokangaki. Donc ezake basinga. Donc eza lokwa mutu wana mutu oyo asala o mabe. L'air yo ndeko na nga oloba makambo mabe pona ye ndenge azana makambo asali nga voma akomona olobika bo mambo asali nga akomona azela asali soko oza na raison ndeko na nga okangi ye na singa mwe amona bokonza likolo eza te mwe amona bolamu ya Nzambe eza te po yo olobaki maloba. Surtout soko oza mwana Nzambe maloba na biso ezaka très dangereux bandeko tokeba na maloba na biso. Leto zoloba maloba ezwaka batu ezwaka makasi ya Nzambe abike justice eza ye moko po ayebi biso nde tosalelaka justice na biso. Mutu nga nasali bolamu mutu nga nasali bolamu penza kaka na temps moke bo abalukeli yo motali mpenza okina pasi na motema oya koloba maloba moko boye eza malamu te mpona moto osalaki bolamu. Do yango wana tofongola bato oyo tosala bolamu bazongisela biso mabe fongola ye. Fongola ye loba problème te bible pe kuta elobi na biso tosala bolamu na bato oyo tosatande ke akozongisela o eloko te. Soki osali mutu bolamu azongiseli o eloko te pambola Nzambe. Osali mutu bolamu ye azongiseli o mabe pambola Nzambe po bolamu oyo osali bandeko na bolamu ekufaka te. Bolamu epolaka te bolamu nyonso epolaka te. Tozwila ngoboko lifuta na likolo tofongola bato wana do eza loko okangi esinga mwe aprogresse eza te mokolo enlèvement ata akozala na robe ya pembe me singa oyo okangi ezolinga ye mwe amata eza te. Nzambe alingi bongo te yango apesi biso verset o tofongola bato wana bandeko. Vraiment Nzambe asunga biso kokabola wapi pamba kolongola mikumba oyo botiaki na mapeka ya batu. Kolongola mikumba oyo botiaki na mapeka ya batu. Osomona doki ezaka kado nga nazoloba onka na makambo oyo po biso bana Nzambe ko ozano za mwana Nzambe osala ano bato mabe te. Mais so mutasali yo mabe olobi maloba moko boye maloba ni eza très dangereux ezwa bato wana epesa bango mikumba esala penda ke bamema mikumba oyo penda ke ifo kaka nakoliza na video mona kosala nakoyisa lino ndenge Nzambe alobaka na nga mutu abongo po kaka limbisama fo zonga fo mutu wana yaka apana yo fo yaka kosenga o pardon nde Nzambe olimbisa ye. Bande siko yo olingi bongo mutu Nzambe aza na posa bika ifo kaka luka yo olimbisa ye po abika limbisa ye avant ya luka yo. Tamsu pe mwa mono eza te tamsu pa za na révélation wana te sa bosana na eke yo kanga esinga. Donc to longola bato wana tokende mbangu tokomi kotika bawumbu na bino bakende kosilisa bapasi na bato nyonso bazali konyokola. Je crois natangi bien bozala na bandela kotika bawumbu na bino bakende kosilisa bapasi ya bato nyonso bazali konyokola. Bapasi ya bato nyonso bozali konyokola. Kotika bawumbu na bino bakende kosilisa bapasi ya bato nyonso bozali konyokola. Kokabola bilei na bino na bato bazali na nzala. Koyamba na bandako na bino bato bakelela pe bazanga esika ya kolala. Kopesa bilamba na bato bazangi yango. Koyokela bandeko na bino mawa. Yango nde ekozala lokola mokolo ya sika oyo ebandi pona bino. Bandeko na ngai
yango omoni nazoyebisa bino makambo oyo nzambe abito partage na bino. Donc premier jour na yo l'air ozobondela na premier jour na ozwa décision vie na o zwa décision vie na o banda mokola sika na nzambe o banda mokola sika na nzambe libéré bato okangaki loba nzambe limbisa bato nyonso o basalaki nga mabe na limbisi bango oyo pe ngai nasala mabe papa balimbisa nga soki po oyebi mutu wana otangi obinzambe nasalaki mutu boye mabe nasengi bolimbisi limbisa nga papa nasalaki ye mabe soki esengi peke osenga ye mo pe bolimbisi ata après problème te nzambe ayebi mutema no ayebi ke so ozwi décision na vie na yo so ozwi décision kosala bolamu nzambe akonte o deja obandi kosala bolamu do ozwi décision ndenge oza nobi nzambe ndenge kaka na moni boye ndenge opesi biso na Isaïe 58 oyo nga na vie na nga so na sunga bato bakelela te donc obandaka lelo nde nazobanda vie ya sika Seigneur nde na obanda vie ya sika na nde na obondela lelo na obanda kosunga bato bakelela so opambolinga na opambola pe bato mosusu na kosunga babitike na kosala bolamu na mokili oyo po osepela na nga nzambe asepela bato basala bolamu ozomona po osepela na nga ozwika sango pe na prière premier jour na bino premier jour oyo tozokota wana botiango na prière bandeko na nga nalingi premier jour bobondela bino moko biso na bino tokontinue na bino na deuxième jour ti tokendango nde Saint-Esprit omema biso premier jour bobondela bino moko mais deuxième jour nde à partir ya 6 heures bokozwa déjà toyebaka do ndenge biso tozosala na kati bobanda ko enregistrer tobanda kotiela bino et accompagnaka bino pe na baprière wana oyo tozosala ensemble wana esala bien poso tobi totia mpe ka live tokotia na biso pe live jour yango mais eloko ezala mwa moke pasi po balive ekangama na olinga distraction wana te bote boye bando kangama boye ta mosusu boyeba te se kangama ina bino e distrait biso po tozana attitude ya prière totiaka enregistrer wana ezoko enregistrer ale tozotindela bino yango tosala ndenge wana en tout cas soki na mosuni na olobako nde toza boye na mosuni mutu na mutu topazaka kopanzana biso baoyo tosangani moke me na molimo biso nyonso toza esika mo na oloba bino vérité biso toza esika moko soko kolinga te obima décision mizwi la décision so oyebi ke okoka te kosala 7 jours olia te omelaka te bandeko na nga te wana surtout so otie sukali obando vivre lokwa moto azolia ozala na bien olemba te wana eza na cycle kopesa o makasi mpona bato oyo baza na diabete pe yo moko miyebi deja moto miyebi nzoto na yo. En tout cas, so monique, il faut n'aller attendre pourquoi, ou li attendre pourquoi. Donc ça la penda que et affecter santé na ote, donc ça la joie décision pe yo moko nga na pesa ki décision pe décision yo moko to continuer awa ya ngonde e kozala lokola mokolo ya sika oyo e bandi pona bino bo bapota na bino ekokauka noki boye na komona te bozali bato ya bosembo ozomona do bandeko na nga soko sali bongo prière ona opesa ba sujet de prière na opesa soko sali bongo na premier jour na yo omipetoli na yo o libéré bato yo kangaki osengi bolimbisi olela mana nzambe liko na yo ozokomi petola olela mana nzambe premier jour wana surtout premier jour bondela mingi pona yo moko nani po yo muto koti mabondeli pona bana na yo okoti mabondeli pona bandeko na oboyeboy premier jour bondela situ mingi pona yo moko mais na 15 heures lero okoma na 15 heures obandi kobondela mabondeli oyo ozobondela pona yo moko na 15 heures bondela pona bana na yo bondela pona bato mosusu mokili mobimba bana nzambe nyonso esika bazali loba nzambe ngolu na opeza likolo ya bana nzambe nyonso esika bazali na 15 heures je crois beaucoup comprendre na oloba na 15 heures mibosana bondela pona bato mosusu basija bato mosusu mais sije wana ozobondela kaka mana nzambe zape likolo ya bato mosusu nzambe
kota na mitema bana no esika bazali ba libérer bato bakanga na mitema nga mwana yo na journée lelo na libérer bato na kanga na mutema na nga papa na libérer bango mais bana no pesika bazali bazwa ngolu po eza ngolu o nga na zwi mukolo oyo na banda mukolo na nga ya sika na yo na libérer bato nyonso sala pe bana na ngolu ba libérer bato bakanga na mitema bana no balongwa na mabe balongwa dozo bondela pona bato bana na nga Seigneur sala bon pe ngolu balongwa dozo bondela presque ndengwa po sije mukwa liboso eza komi petola kolela mana nzambe komi petola kobongisa yo na nzambe na yo nzamba lobi na biso awa avant okota jeûne et prière mibongisa nanu mibongisa so mibongisi te okoti mabondela tolali na se atolati basaki atopasoli bilamba ya lobi akoyoka na ye yo te akoyoka te yango premier jour tosala bongo okay ekozala lokola mokolo ya sika oyo ebandi mpona bino okay bapota na bino ekokauka noki boye na komona te bozali bato ya bosembo bapota na biso ekokauka so topasoli mitema na biso toleli na nzambe likolo na biso premier jour wana olibere bato oyo okangaki osengi bolimbisi olobi nzambe nazobondela bato nga na sala mabe o na bosana soki esengi na luka bango yo revelenga matisa ngo ata na mutema na nga nayeba banani oyo esengi na repare na bango nzambe akomatisa o na mutema eloko nini oyo soki esengi ke obenga bato wana nzambe aotia na mutema ke yo mo osanzi te mutu bwefuna sola ne mpona sola na ete nasenge bolimbisi magie mutasala nga mabe ozomona nasalaki mabe na se ekozala bongo dosenga bongo pa nzambe pe soko sali bongo nzamba bi bapota na o ekokauka noki bapota nanga na ozongo bakindoke konse kolongwa bakindoke konse ekolongwa basemasa mungu na satana ekolongwa na kati ya banzoto na biso so tosali bongo na premier jour bandekolanga bakindoki o mungu na satana tia na banzoto ya biso bana nzambe ekolongwa kindoke konse wana ekolongwa na banzoto na biso yango nzambe bapota na bino ekokauka noki so bosali bongo nde na komona ke boza vraiment bato ya bosembo nzambe so abengi amoni okoza muta bosembo doki siko nde okoki kogene okosala gene mutu po ya kogene foza muta bosembo mipetola zala peto longola mabe longola nyonso ale oyi kogene oyi kosala gene oyi kolata nde biso na biso oyo osukoli na ote 3 jours oye na présence ya nzambe eloko wana siko na lobaki yango te mpo na biso bato oyo mpo na mambo osukula 3 jours et 3 jours muta osukula te eza mpo na bato oyo baza na maladi ozomona mpo na bato baza na maladi basala ndenge wana basala kaka ekosukula te basi ya zemi mpe nayebi te soko omoni ke okokoka okosala mpe bongo so omoni mpe ke okokoka okosala mpe bongo mutu oyo omoni ke oza mpenza nini te okosala bongo eza problème te nzambe akomona yo mais importance yali chaque heure ya prière nazokoinsiste na bolingo nzambe kosala effort obosana te chaque heure ya prière bondela ata moke bato oyo baza na bakenda oyo bakokeli mosala na baheure ya baprière atozosala na yo nga nazalaki na so na gene nazosala na otia biloko na bakarton nayeba periode mona nani moto tia biloko na bakarton bamateka na karton na otia mateka na karton nazobondela ozosala ozobondela kobondela pe ezaka soko ko déplacer quelque part okoti ta mususu na place mo bokenda kele bozwaka repos place bokenda wana kokenda bobonde na air à prière eza pe problème te mais okoza pe place osala na ozobondela mutu mo pe abengi adeli na boyeboy o répondre pe obi kolo limbisa o continuer prière na kati nzambe monanga na jeune o papa monanga kotika ngate na zobima lolenge na yela kite papa zananga banda no kopambola nzambe so na 15 ekuti na musala ndeka kozosala bongo ozosala na o ata ozotanda bambetu na femme de chambre exemple ozotanda bambetu ozobondela ozotanda nzambe
na pamboli au Seigneur na komi na 15 kolo ozwa lokumu okomi singa su na 15 ozwa lokumu papa nzambe merci po ete ozozala na nga na jeune o papa na pamboli o mpo na makasi ozopesa nga ya kokila su bilei na nga papa nazoya na mosala ozoloba ozosala ozoloba ozosala ozoloba omoi mpe po na ndenge osala bien noki rapide ozobondela bandeko na nga pense na yo eke mobimba au moins comme ça côté pour osusu qui pour ma continuer là malgré ça ma continuer dans la prière on comprend de bossa la bon écoute on a bis 18h ça yango réveil à 18h réveil à herbe réveil beti ka pan 18h moins réveil beti ozana na biso kangi réveil wana ofandi ko bandika obandiko bana kati nao ozobonde na nzambe na pambolo bana no ko pambola nzambe pona ero wana yo komi pamboli nzambe na opesa wa sujet mususu donc je crois vidéo on a ça mi balé sur kati na aussi ça non ça mi balé eh Seigneur maman peut aussi la teme et a problème te non ça vidéo mususu bande konanga non ça vidéo mususu mais na ko sala on audio bolimbisi na ça on vidéo to moni o yeboy pokaka na sala on audio na pesa ba sujet de prière na ko sala on audio na pesa ba sujet de prière na baninyo kuna no saka yango bo abotika na lobalanga abotika na lobaloba kaka na partager nzambe mutatindi to partager on a bino non c'est la bino pe o papa dida partager non c'est la bino pe donc to continuer pour na si ça a inédité zo koka comme ça kaka na zo tela no mbala moka po bo ima te mama Deline opesité ba sujet opesité bobo yango na siko na otiango na audio ekota kambala mona oyo en tout cas na otiango na audio po na audio na uzana facilité ekota na ngomba mo mais so na bina sala vidéo ekosala muke ekosala nga manefe nde oyo esalinga lisusu donc tokende to continue yango nde ekozala lokola mokolo ya sika oyo ebandi pona bino bapota na bino ekokauka noki boye na komona te bozali bato ya bosembo pe nguya na ngai ya nzambe pe nguya na ngai ya nzambe pe nguya ya ngai nzambe ekobatela bino na makama nyonso bozomona do isoko mipetoli na premier jour bandeko na nga 6 jours o etikali nzamba kobatelo na makama nyonso ezoya mipetola nzamba kobatelo na bitumba nyonso po jeune o eza bitumba mutu na mutu akobunda mutu na mutu akozala na bitumba na ye ato moni bitumba na te mutu na mutu akozala na bitumba na ye nazoyebiso ato moni te ezali yango wana so mipetoli malamu na premier jour na yo nzambe na opesa bino bapiso bandeko nanga soko oza na ofandi na ndako distraction na ekoma kaka na bible babible bapiso bapartage le to bando partager kuna to bando tindela bino bo bando zo bapartage pe ofandi zo partager pe na ndenge na o de tout ça lango donc nzambe akala promesse apesi biso soto mipetoli na premier jour na biso avant to kota jeune na premier jour akobatela ozomona na makama nyonso akobatela et puis na zoyebisa donc bato ebele bakozwaka bakache na premier jour na bango loba nzamba mputulendo aza nzambe te na premier jour ka ya moto amipesi alibere bato abondeli na bosolo nyonso alelima na nzambe alongoli distraction na journée wana ti tokóma na minute oyo ezoya toza awa ok makasi na kobondela boyomo mpo ozoloba epuis na bapiso to continue bongo tango bokobelela ozoyoka bongo tango bokobelela ngai na kozongisela bino eyano tango bokosenga ngai lisalisi na koloba ngai yeyo ozomona doki biso na premier jour bandeko komi petola le tokoma na deuxième jour troisième jour to bando senga nyonso tolingi tosenga bakashe nzambe sala kindoke conseil longwa akolongola po alobi oyo nyonso tosenga akosala so tofongoli bato oyo atokanga na mitema na biso akosala le nyonso tosenga soki botiki konyokola bato kotonga pe koseka bato soki botiki konyokola bato
kotonga pe koseka bato soki bopesi bilei donc so botiki kotonga konyokola pe koseka bato ozomona donc nzambe apesi biso promesse wana mais eza na condition promesse oyo eza na condition nzambe apesi condition tanga yango yo moko esika ozali soki botiki konyokola bato botiki kotonga bato koseka bato donc na premier jour na wana ndeko na nga sala promesse na nzambe loba nzambe soki natongaka bato na kosala nolinga su kotonga te natiki makambo kotonga papa natiki koseka bato natiki koyina bato natiki koswana natiki zwa décision il s'agit koloba pe otiki meshi tika po nzambe azolinga ote eza biso bokonza likolo bameshi die merci na ngai na bosana bameshi bamaskillage profite soko kozwa décision premier jour te otika yango problème te bondela me na kati ya mabondeli na yo tuna nzambe eske bameshi oyo natiaka na bamaquillage oyo eza vraiment ya solo ezangisanga bokonza likolo nzambe aorépondre yo tuna nzambe profite tuna nzambe nde okoti gene oyo mais soki omipesi toza miso na ta mingi te kaka te tobanda otambotamboa so te na bameshi yango otionka na ndako nwana obaya yango na banzalo oyo ezoya obaye na yango ozomona malamu luka na yo makambo oyo ezoya ozala na oprotege bandeko na nga ozala na oprotege bameshi na eprotege o te zwa décision kaka na jour wana loba nzambe nayoki ke biloko oyo ezokabula nga na yo ndenge kaka nazosala boye na otika na ngango nayebi ke eza na bato baosala premier jour na yo premier jour zwa décision ya kotika makambo nzambe azoboya so nga nayebi ke makambo nzambe azoboya moko nango eza bameshi bamaquillage babiloko bapantalon zwa décision nango jour wana nzambe alingi yango te babiloko matoi nzambe alingi yango te bandeko nanga bozwa badécision ok tuna nzambe pe so omoni ke ozokota yango ka doute mais so